Non, non, ça monte. Toi qui pas tous hommes et pas, et bien là, chroniqueur, artiste, comédien. On a raté un salaud. On comprend. Allez se comprendre, on va ramener la suite. Par rapport à quoi il faut pas comprendre. C'est ça, je te fais comprendre. Si ok non, on est obligé de. Ok, aujourd'hui, image d'après Yobi que ça m'a bien. Sur la qui sont les bâtons sous bâtard, mais on les qui s'y mais nga non quand on maloba, biso to éviter parce que donc maintenant on peut aider biso sous sport ça va beaucoup plus c'est ça sous pas chroniqueur. Donc voilà quoi. Par rapport il y a les cambouis qui président, muto oyo toujours ça marche, il y a Kamaléon. Donc cela veut dire que toujours tambola malembe. Donc Raf n'a pas pensé ça là un jour na mboka na biso ba industrie cinématographique ekoma enfin ka bato bamona fela mosala biso mpo basentir ke non ya solo tozalaka bamitia wana totalaka na basérie omona ke force wana eza makasi na kati na biso mais ya pas moyen de le faire parce que toza limité na makambo ebele donc nzambe mpenza so asali grâce bato baokama baloba te ya solo Belle-Vie, oyo bazana biloko kati za yo bombana. Donc voilà. Belle-Vie, vous avez toujours na sema ko le papa elombe ou vous êtes déjà groupe? Nous allons prester surtout pour les locaux wana. Nous allons prester au sein d'un groupe. Nous allons vraiment na groupe Simba. Nous allons bosser dans la carte groupe Simba parce que na pembe nanga na za batebele ba pesa nga conseil maman Domitine Makinza wana maman aibisanga za na patience za motema okita maman mimi na boyo kana kata chi maman moko bien couple moya bien o ba pesa nga pe ba conseil donc la pesa bino ba mote trop ebele donc yo alobaki ke akomi ko sentir na ba propos nanga c'est comme si na comme na moi orgueil donc nanga kana singa na fan voilà beaucoup d'excuses, beaucoup de pardons. Non, tu as la format caméra, donc c'est le roi, non, tu as la yo. C'est juste pour te demander pardon. Ce qui n'a pas propos, de ma façon de parler, de ma façon de s'habiller, ce qui n'a les acquis, en tout cas, veuillez me pardonner. Parce que c'est un loco, ça n'a pas si sur la vie, la commune en orgueil. La ligne parce que même la Bible nous dit l'orgueil précède de la chute. L'orgueil précède la chute. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc, c'est la biso photo na komi qui dit ça. Donc, jamais la pose en orgueil parce que. Et voilà la famille de retour vraiment avec vous. Balobi, bonjour, bonsoir. Ça dépend, il y a RO vraiment, vous allez kolanda biso famille bota de maman Belle-Vie Kandi la patronne. Balobi veut dire Poutine, bango vraiment Poutine beta biso na musala na ye vraiment. Musala kitoko balobi film na biso de dog. Film o eza matata Tegra. Tegra nda zo jouer bien mon côté ga mwana oyo ndenga zo beta ngo dada Tegra yo on sait absolument pas miner on sait absolument pas plaisir il y a trop vraiment en tout cas balobi des dogs film fait na kata Belle-Vie TV vraiment la famille on a nos 8 ans au côté na kata film na biso vraiment en tout cas kota consommer film et to consommer des dogs na Belle-Vie TV film mo ki to ko bande kolanga boko zo ba leçon film oyo eloko zo sepelisanga TikTok Belle-Vie sali ya ko sala so film to koti na cité to na mboka cité mboka en tout cas ça so plaisir ndena lingaka na ba film mboka na sepela na makasi to zo mona ko liya papa Tito papa nzambe film oyo en tout cas botina nga ba j'aime la famille balobi des dogs de ma camp balobi jamais errata na Belle-Vie TV donc yo on a nos occasions kokota te na ba film so vraiment kende na lombangu okende kokoto ke kotala film so tozo lobela bandiko nanga okozala jamais de si okoza yo leçon kuna na kati bandiko ngai ba leçon ezebele to moni présence ya koko na biso balobi koko ya biso ya famille bota maman 7e baga azana kati vraiment film en tout cas ba acteur ba actrice ba zebele to consommer film ko ça so elenge ko ça so plaisir kaka ndenge to mesana famille bota toujours voilà
bandi kolanga to moni vidéo qui cette fois-ci dans le l'effort to meka ko chaka mo ba archive ya mama Belvi Kandila patrona mo ba lobana ye mo tan wana ba ko sala émission tout vraiment c'est plaisir pour moi ya ko chaka yango to meka ko solo sur ça à base de ça vraiment ko sala biba archive za ka bien mo photo zonga na sima et ça la so bien lelo komi lelo mais sima na biso za ka important bandi kolanga lo ni esengi etinga vraiment na ko sala vidéo parce que mama Belvi azaki déterminée et là que c'est plus une détermination là yé bon moi ici quand lobby ba ni auto za ba ni na cinéma drographique te na mboka na biso et c'est to zango et que ça bien en tout cas vraiment beaucoup monde peut beaucoup découvrir peut ba Belvi vraiment beaucoup découvrir ba o eza catch ya Belvi donc pour dire que Belvi a la vision Belvi tu as internet aya réseaux sociaux tu as côté le ba pene na yé aya kapamba te. Tu vois, aux hommes que vision est accompagnée ti a commis lelo. Vision est accompagnée, c'est pas tout le monde bande kolanga. Ce côté libre mission senti que mon toi la vision, ya banda kala lelo o aza lelo, c'est parce que azala kana vision, c'est parce que a chaka makanisi na yene loko songolo pakala baka ngana ko zala boye. Na vie et loko ça la surtout matela détermination. C'est très important. Quand tu es déterminé dans quelque chose, ne loko moko boye on aime te sala comme ta zala. Pour ce qu'on est déterminé, ataba moyen ezaki ya muke o ko zala nango. Vis-à-vis de la détermination nous allons au moins la poko qui c'est loko na yo. Dans la vie faut qu'on soit déterminé. Yango to moni détermination mama Belvi o ya pesibiso aza lelo et comme ba chantage et comme kutu ye loko azui a comme boye a comme orgueilleux a comme ko pesa bato mbote mbongo ba fingela ye a comme ko sala bo nyonso wana ba kabali nyonso ba sala ba yebite bisika ni ba vision mutazala kinango yango photo zong sakamo ba archive boye ko sala bien pour que bato nyonso ya kala bato nyonso ba ya lelo ba monya internet on ndenge zo kende mabe dès que vous comprenez internet bah toi la nyonso tant bazo mona ba archive ba comprendre que non cette dame avec une vision ya bala kala donc dès que vous mona belle vie au lelo dès que vous mona belle vie comme lelo c'est parce qu'avec une vision avec une déterminée donc c'est ça les sarabino rôle la petite zapon ko bimisa ba fu ya belle vie ceux qui va lever le mois belle vie so photo ya pour longola et l'image à ma belle vie ceux qui babilo comme sous ndenge zo ma biso to moni eloko moya malamu photo ya kolo bato ya relaxer bino qui est belle vie ma ba vision na babilo connaître pour que bato yo balanda kabiso donc bazo tala kabaye ba comprendre makambo niveau ezalaka pe niveau ezokendele tu vois il y a moi des acarol de la famille en tout cas famille bota bote na kabiso regarde tant to ya ka kolo makambo photo yo qui peut-être pas ba voisin ba lobi ma bemo pour la vie to yo comme ça la contre-attaque en tout cas bote na so regarde to ya ka parce que to linga ka ko tali sabatu ke oh bazolo ba eza makambo lokuta tala et ça quand on va te éviter, ça n'a pas tout le monde appeler le sur le monde internet bah éviter. Tu vois, donc on va qui va tout va comprendre la banque qui va le mamba le couteau va tout n'y sortir. Pour ça la bateau suspect à la fan internet c'était tant soit coach internet lelo a comme que c'est per internet lelo. Alors n'y soit à éviter à tous kaka o ezo kota sika. Alors nous sommes là, on est vraiment obligé ya koya ka koloba ya koya ko sala ka bémission tango nyoso soki to moni eloko mo ya mabe o balinga ba coller yango Belvi o ya za produit na biso o ya za mama na biso o ya za biso photo lukato ya wana vraiment pour na ko intercaler eloko wana pour na koloba bato ba comprendre ka bato balanda ka biso bato ba na savoir faire ba na savoir vivre ba ko yeba na ko comprendre il s'agit de quoi ndeni makambo ezokende ndeni makambo pe ko koma tu vois donc c'est un peu ça la famille loko c'est pelisika lisusu bisika oyo Maman Belvi alobi ils ont la fan moko alobaki na yeke a commis orgueilleux Maman Belvi a ko sengi nango pardon na émission donc et choka qui est ko ka fan aloba ne bon isala qui passe ayaki alobi na fan wana vraiment alimbisa ye soki alezaki na maloba to ne lati na limbisi alinga ka kozala orgueilleux te bande kolanga et le kwana el tikenga pour dire que lelo petit nenga za lelo bomola kama mama Belvi nenga za kado ici lo mo eza katina eza iné azala kana orgueilleux alors ton nzamba pesi a kozala pe orgueilleux
ozomona tile tomonaki aza na ye soki ndenge nini o mama belvi akende boye o biloko ashitera luka soki ndenge nini alakisa bato ke ye nde akomi na mbongo ye nde akomi célèbre ye non azalaka na makambo wana te mpo eza nature na ye te c'est depuis tu vois donc bavideo boye eza bavideo mofu biso toyaka kolobaka yango toyaka koloba totalisa mokili parce que eya na babiloko ebele bato ebele bazotanga kolanda yango te ya kala bato ebele bazotanga kolanda yango te. Tu vois? Alors, biso ba oyo, toza ba tumu be faut toyaka koloba, faut toyaka kolakisa ba archive quand dit dans oloba la bino. Faut vraiment toyaka kolakisa yango. Ozomona. Donc alobi akoki en tout cas alimbisa ye. Eloko ya boye lokola kozala orgueilleux. Eloko ya boye na mokili. Alinga kango atakutu mukiete o kwa zala orgueil alinga ngo te. Pe akotika kolinga te so balobi na ko fa ça l'effort amita les sikanini pour que a s'arranger. C'est ça mama belle vie. Ti lelo aza na alignement wana. Ti lelo so continuer na alignement na bateau ba yebiye. O ba vanda kane ba yebiye qui est belle vie Kanzila Patrona. Bayebi bazali. Alors bandeko nanga, tant que somona ba biloko boye, oh mutu déjà banda ki on ti lelo pe azo continuer koloba. En tout cas, c'est une femme à féliciter. Avec une détermination na ye, il y a une vision na za ki na la chaîne na ye, a sali pe chaîne pe le mati bandeko nanga, ba vidéo musu ezali na ko yela bino, na ba ki to kozala vraiment na to ko baser sur ba biloko kala wana, to ya kolakisa mokili ba vision mama ba vina lelo ndenga komi pour que mokili lelo comment so muta komi beaucoup tuye boy, o ya sali boy, o ya zo be non, détermination kaka. Et on a vie, faut que ça déterminer. On conseille le colon boy, tient détermination, binga le colon sala, nazala mboti na aussi salon. Nzamba tchaka le boko. Yango to moni mama bezi nzamba tchaka le boko. Parce qu'avec qui déterminé, les lois a commis, mon qui est l'indité, bali ba sale ba chantage, bali ba sale ceux qui ne en tout cas, bolon en habileté. Bolon parce qu'ils ont déjà accompagné les locaux via détermination, via nion sans acquis nango, nzamba accompagné alors, et locaux nzamba accompagné kaka pas si. Pour vous combattre en haut. Et c'est vraiment difficile pour que vous combattre. Donc, vous pouvez combattre où ils ont des projets n'a été, où il y a ça qui n'y a soit indiqué leur comment vous pouvez combattre en haut. Et bien, vous avez toujours pour la belle vie, pour la combattre belle vie. Excusez-moi, pour la combattre, écoute, et là, quoi, ça qui a mon amour, et là, écoute, ça qui va, ça la cabe pour l'amour. Tu as les vidéos, bon, là, qui depuis, Azaka non. Azaka non ya gravité azaka toujours au hasard ti de là comme na oya grave azaka bongo po iza motema na lobango zaka likamba motema soki obotama na déjà bongo botama mutamine nete obotama na mutu moko te ko soki ba fia soki ba polémique o sala ngo pété ben fa mutu moko botama na mutu ba polémique te ana mutu moko ba logique ya ko mo ti lelo azo continuer na ndenge azali. Alors, bien bah oh besoin là toujours pour nous toujours qu'on lui ba premier ya beaucoup futa dans le bango karma ezali ba di kopa la bino bi qui oh bo sala wana ba makambo so bolo ko sala pour nous déstabiliser via belle vie boko kate boko longa te parce que azamu moi na ilaka moi na ilaka ba tushaka ete moi ilaka ba simba ka ete ya na lo bala bino mutu nyonso na vie azamu to ko simba te. Mutu sa mta osimba te. Botala bato ko simba. Bino ba obo continuer toujours na vie à belle vie. Yaya toyo kasango bo continuer. Bo continuer na ba fausse information na bino boyo ko ba sur la télévision, sur les réseaux sociaux, sur les médias, ya ko koloba makambo boyebela ta mutu na makolote obo za ka bolobi wana boloba ki ngolobi bino moko boba lusi maloba e komi be e amtu ezongi l'opposition na bino ezoye balate. Alors gare à vous. Vous topez qui si binoté bon continuer biso to bando ya kaka to bando ya kaka koloba to bando ya kaka kolakisa mokili o bazotala biso monde en internet ndenge komi e komi ceux qui ndenge ni biso to zana kaka pona kolakisa to zana kaka pona kolakisa ndenge mokili ngo ezokinde bandiko langa vraiment la famille belle vie aza belle vie Kanzila Patrona otika belle vie Kanzila Patrona otika toujours Poutine parce que aza mwana nzambe ni kambola moto to manalo balango dadi ni kambala même na diabolo abi ni kambola moto te même na diabolo non belle vie pe ni kambola moto te même na diabolo
dans ma campagne bino ba campagne mais en tout cas eza zéro famille bon de consommer film na biso to za toujours la brancher na kata chaîne na Belle TV biscuit bilingue ezali to partager vidéo to liker vidéo ko sala nga bien makasi quant à moi je vous laisse on se retrouve à la prochaine